doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali. Version Oyo ya la musique. Na ebike émission Oyo batu ebele bazali kozela yango. Parce que depuis publication, il y a des résultats. Il y a députation nationale samedi, donc Ezalaki a lui à samedi et dimanche, donc Ezalaki dimanche na Tongo, donc vers 1h du matin. Na nubomoningai na ye devant binoté. Bate belé bazali kozela. Analyse ya Kleboa, César Ngadi, tout le monde est d'accord. Oyopé Azalaki candidat ya députation nationale. Nazwaki Tanangai. Nalingaki week-end eleka po naya koloba boyebi ke ngai nasalaka verbiage te nayaka donc vraiment nalobaka o esengeli naloba donc vraiment avant to banda be mission mususu donc il faut analyse et salema suite ya publication ya ba résultat donc ngai moko nasalaki députation nationale à Lukunga, Kombo et Bimité. Donc, Nazuité. Tous à la claire. Parce que, te belé o basali yango, et komi ba ibinga ba voix, basali boye, oyo, ayoke ki Kombo na ejour wanate, a Bimité, a Zuité. Ceux qui ont allé na ba preuve, au Monique, ceux qui ba ibio ba voix, ceux qui n'ont kende na cour constitutionnelle, au constitué dossier nayo batala soki bakosala nini soki bakozongi sobo bakobimisa yo toluka ba bouc émissaire te toluka ba raison ebele te na politique ezane ti football te na football ezali victoire nul na défaite na politique ezali ou bien au gagner ou bien au poli. Il fallait s'en douter, bateau basalaki députation. Boye bake, tozalaki 2400, plus de 2400 candidats pour na 500 places. Dès le départ, boye baki ke bateau belé bako bimate. Ezali donc sécrété. Tant au kotaki balobi que non, barozo bateau 500, bozali plus de 2400. Donc oye baki na mutu na ok. Bateau belé bako zoate. Mais eloko na lingi na loba bato oyo bazali ko se moquer na bato ba meka ki surtout diaspora nazali ko ta na ba réseaux sociaux oyo bazali ko se moquer na diaspora na koyebsaka bato ke dans la vie il ne faut pas être toujours spectateur mais plutôt acteur bokoki ko sekate bato ba meki bokoki ko reprocher bato ba mekite. Parce que bouye bibino moko tozalaka na poto bisoto ya poto depuis 1988 poto oya kaleza poto à sikote poto après ba covid oyo boyebi pouvoir d'achat ngana zalaka na Paris pouvoir d'achat ezali masolo akosakana te ba prix ya biloko e mata ba fois 3 ba makambe belé et puis poto ezandenga kalate poto malamu nango siko ezali kaka ba soins médicaux na ba makambe mususu. On peut aussi réussir vie en Afrique. Tout le monde a battu bela, a réussi vie na bango sans pour autant que de poto, ba ya sous poto pour na vacances pour na rotala et l'engamisu. Donc battu belé poto eza penza ndenga eza na tina sous te po na bango. Je prends mon cas. Ngandeng na yaki na se prépara qui déjà. Na yaki te po na sala députation et puis bateau mususu
il y a diaspora soko zwaki députation ongo tikala wati nazali ko senga na batu o baza na possibilité ya ko tikala batikala c'est pas facile parce que ba misu ba yozolo ba boy tango tongo zwa députation tongo zwa soki 21 000 mais ongo tikala donc bato baza na possibilité ya ko tikala o ba witaki ya diaspora o ba ko tikala batikala donc bazwa biso karaté ke to yaki po na kosala donc élection législative après aller soki simbite tozongi donc après siko toya susu soki olingo menga na 2028 non soki koza na possibilité ya kovanda awa tikala awa parce que vie eza kaka kokoma député te po na kosalisa mboka na yo eza kaka te ke ozala député on est mieux que chez soi on est mieux que chez soi. Donc, en ce qui me concerne, boka nsate ke ngana kozonga ndenge na yakiawa na yeli bela. De soto bimi na députation te toko bima pe na masolo mususu. Regret zaka ke ba handicapé ba contaki na ngai, ba handicapé et puis mikoleko ya bozo habitude donc la salle de émission oyamba batouté mais na oyamba présent ya handicapé avec le monsieur Rio Aroya Koloba Awa. Handicapé ba contaki na ngai po na yebi masolo oyo. Ya handicapé na yebi yango. Moi j'ai passé 18 ans na ressort na ba social, je m'occupais de personnes handicapées, de sortants de prison. Bato ba zoaka ba RMI po na zong sa bango RMI zaneti na habité na Belgique Mangoya. Donc eza po na zong sa bango batika Mango ya RMI baye na kati ya masolo. Donc ezali masolo na ngai na yebi yango. Et puis la personne oyo a occupé ma solo handicapé oyo a comprendre bango bien or kumbela masolo bien fois handicapé. Et puis ngai na yebi masolo na ngo sala na lobi mutu mususu ako sala ngote mais ako sala ngone tinga na ngo sala te parce que moi j'ai des partenaires oyo ki bazaki ba collègues na nga bazaka na Paris soki na memi bango na yebisi bango ba ya ba ko ya. Et puis l'État a refuta bango mbongo te bako ya basali masolo o ngana oza na besoin to sala na bango boyebi mundele za masolo confiance mundele soka yebi yo mundele inara mutute par procréation yebi yo te balobi kaka bo donc Jean-Paul Jamba wana ku tolinga kete donc nete a dokoto la koma ba fier o JD de faire wana tolinga kete donc nete azaki présence za quoi koma fier o José Kanaki Kakame tolinga kete to mona sala ba fier mutumso ayebi yo te pe yinio mais mundele akoyina yo ata bato bazo memele makama mabe sur yo tant que yo na ye bozana mabete akoyina yo te donc ngai masolo nango sana ba handicapé na yebi yango nango ko changer masolo ba handicapé donc yango nazali ko senga directement na président de la République soki ngai ba ko pesa nga poste o na s'occuper na ba handicapé beaucoup moins na changement parce que muto avandi awa ayebi ndenge basala na poto te pona ba handicapé et puis soko kepe na poto vanda kuna te o sala na masolo ba handicapé te ba mindele pe ba fongolela ote ngai za domaine na ngai bato ba vérifier fifi filofari ya l'homme à la Mercedes très propre ayebi André Biaba ayebi musala to salaki donc regret karana ba handicapé ndambo na expliquer ki bango donc bazana regret ngana mona esika bazali ko vanda soko boke ko tala esika ba handicapé ba vandi na kenana kitambo okokoka te okotangisa mai na misu pourquoi ba ko otika bango ba ko abandonner bango boye na Willery na centre ya handicapé à Willery ba sengek ba tiela bango dodan devant wana parce que ba ekrasaki ba aveugle wana ba voiture ele kamakas dodan eloko moko ya mukia ko tia til lo ba tia ngote bongo bato bazalaki ko s'occuper na handicapé ba betelanga basolo ngana zobisa bino ngai eloko nango sala pona ba handicapé tant ngana ngo kota parlement ba loi oyo ngana ngo ko landela na masolo oyo ngana ngo sala pona bango en tout cas eza difficile mutu musu sala parce que ngai masolo nango sala ba partenaire oyo ngana ngo ya na bango baza ba master nga ba collègue nanga to sala bango plus de 18 ans bato ba yebi o baza na Paris o baza na Seine-et-Marne ba yebi makambu nazol ba et puis beaucoup qui vérifier bon
c'est la fin du monde du terre, donc politique, batumsu bakufa kana yango. Papa Tshisekedi y avait na politique, tia comme président de la République, te atika biso, paix à son âme. Moi na mutu aye, Fachi Beto mutu azu pouvoir. Mais papa a comme qui na firmama te, il fallait commander a comme président. Mais a comme il va premier ministre banini, mais souka a comme président comme agité. Atika biso mais moi na mutu a remplacer. Donc biso to poli ezaka la défaite, ezali wate. Toza envie to go sape ba makamsusu. Donc au servir mboka ezali kakate o comme député. Na lobby batu oyo babimaki bango mutu bazui. Batu oyo babimite neti biso to zwaki te. Donc yo ceux qui ont raté 21 000 na yo ezali te que pour o baby samboka ezika ou bien batu akufa parce que yo ont raté le copano à 21 000. Tous ala ba mauvais perdanté. Ton dima ngai nazali ko féliciter bato nyo surtout bazui. Na féliciter bino. Nazali ko féliciter président il y a parti dans la politique, agissons pour la République, maître Guy Ndomboyo, nous allons féliciter le président de la République, président Fachi Beton, parce qu'il va permettre l'élection Oyo Ezala. Ce qui n'est pas l'ingaki Ezalate et l'ingaki Kozalate. Ce qui est obimi député, Ogogi Kozwape poste Moussoussou ailleurs, ils ont karaté qu'il fallait comment député, député, même si nous plus de 2400 candidats, il fallait pas 500. Si vous avez 8 aux Kamani. Ils ont pas si mais bon, ils ont ndengwana toluka ba bouc émissaire te, ba réseau belé te, ba to ba zoaki ba tangaki bango. Ba o ba tangaki bango te, ba zoaki te. Nazali ko la Sabino master nangai ya adolescence. Lui Blaise Londolé Lokoy, LBL. Ba wita ko nommé Kalaté DGA et RVA, azali déjà na conseil d'administration, si quoi comme DGA et RVA. Toujours la Sabino remise et reprise, il y a équipe na bango na visite à keno sala na aéroport. Yepé à sala qui m'a solo à députation, mais si quoi à kena ma solo mususu. Donc nga nazo senga na bato bayaki arabo yaki a pas bosser. Bon, ba mususu le musu bayaki bazila ke bazwa qui député pour batika là mais ceux qui député ongo banoza na France té na Belgique té ceux qui wapité ongo ça ilango awa donc cette possibilité ezali totikali awa masolo musupe ko obima donc totika ko luka ba raison belé ba yibinga ba voix o ba sali bon non bato ba bima ba mutu bazu bato ba bimité ba choua ki neti biso donc nazali ko la Sabino bolanda na ba image Louis Blaise Londolé Lokoy LBL. Donc, nouveau DGA, Nakati RVA, Bolanda, et les qui n'a remise de reprise, n'a visite au Basile qui n'a aéroport international de Njili. Donc, restez connectés sur Reclebois original. On revient tout de suite. Nouvelle tête à la régie de voies aériennes, Léonard Ngomambaki et Louis Blaise Londolé, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Ils ont été officiellement présentés au personnel de la RVA après une cérémonie de remise et reprise présidée par le président du conseil d'administration, Trifon Kinké Moulumba. C'est à l'issue de l'Assemblée générale de l'année 2024, présidée par son président du conseil d'administration, Trifon Kinké Moulumba, que le nouveau comité de gestion de la régie des voies aériennes, dirigé par Léonard Ngomambaki et Londolé Louis Blaise, ont pris officiellement leurs fonctions. Une remise-reprise entre le sortant et les entrants qui s'est déroulée à l'aérodrome de Ndolo. Dans son mot, le nouveau patron de la RVA, Léonard Ngomambaki, place son mandat sous le signe de la renaissance de la régie de voies aériennes avec un accent particulier sur la modernisation des aéroports internationaux et nationaux selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour avoir placé sa confiance en notre modeste personne. Nous saisissons cette opportunité pour saluer à juste valeur le travail abattu par les comités sortants. Nous sommes tous persuadés que nous ne pouvons pas se développer dans l'anarchie ni dans la division et querelle.
Mais nous nous développerons dans l'ordre et avec les efforts des uns et des autres en travaillant en synergie. Le ministère du portefeuille a été représenté par Stéphane Chilumba, conseiller supérieur, et le PCA Trifon Kinké a invité le nouveau mandataire à plus d'abnégation pour répondre aux exigences de la nation. À 6 jours de la prestation de serment du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévu le 20 janvier 2024, toutes les batteries sont mises en marche pour réserver un accueil chaleureux aux différents hôtes de marque du chef de l'État à cette cérémonie d'investiture. Au lendemain de leur prise de fonction à la tête de la Régie des voies aériennes SA, Léonard Ngomambaki, directeur général, ainsi que son adjoint, Louis Blaise Londolé, ont effectué une visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili pour s'enquérir de l'état de lieu et des conditions de travail des agents de cette entreprise. Une visite qui a débuté par le salon diplomatique réhabilité, puis le parking devant l'aérogare nationale, le terminal international, les salons VIP ainsi que toutes les dépendances du circuit départ et du circuit arrivée, la salle de contrôle, l'assaut de bagages et la piste ont fait également l'objet de beaucoup d'observations de la part de l'autorité de la RVA SA. Une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution des travaux, parce que vous savez que le pays se prépare à un grand événement. Nous aurons une grande délégation qui viendront de plusieurs pays. Il faut se rendre compte du déroulement des travaux d'assainissement, comment les choses se passent. Au terme de cette visite à l'aéroport international d'Ndjili, le directeur général Léonard Ngomambaki a formulé quelques recommandations aux agents et cadres de la RVA-SA. L'instruction a été donnée aux commandes d'aéroport pour l'exécution sans faille de ces dispositions. Bino moko bowiti kolanda donc pour bomonake masolo mususu peza ezaka députation te masolo mususu pe ezali oyo pe kosala masolo pe evandi donc tozali kopesa félicitation na masa na biso Louis Blaise Londolé lokoy oyo akomi DGA na kati ya RVA donc mwana mai oyebi kaka siko tozo sepela parce que tozali komona bato bazali ko nommer ba masa na biso bato toyebi bango. Ils atteignaient à la période de Kabila, ils ont sorti dans les néants, ils ont été nommé à Bendi Balou contre a commis danger, ils ont été. Mais Bisso Suko avec Fatih Beton, toujours remarqué que Masta, Leki, Yaya, tout autre, ils ont mouvement. Donc ils ont dit ah Masta Kotinga pena kokota. Parce que tu es banni, tu as une place moko, tu connais sika moko, donc il n'y a pas de raison, Masta sera côté au côté. Et puis boyebi nouvelle oyo bato belé donc omoni ngai échec na ngai et kamusi nde bato kozwa na ngai ingozala normal bato écoute il fallait kaka zwa mais na politique so na nozwi masolo te kobeta tolo te fozi la penza ozwa masolo na epsi bino ke ngai échec na nga bato bakamwe kozwa na ngai ezalaki normal nazali kopesa message wana za mama na ngai pe mama ya Jean-Claude Kaniki John Kaniki, maman na biso aux États-Unis d'Amérique na Boston. Donc à Leli, donc Kaniki a bisinga maman bengi à Leli. Alobi César, moi na César abimité, Roselyne abimité. Donc maman na ebisio ko lelate kalate maya misu na yo e ko maya esengo. Donc vraiment vous allez comme maman na petite sœur na biso les John Kaniki na photo donc maman à Leli ko lela. Je vous dis pas encore que maman Gadipe donc allez-y donc bah maman bolelate ezama kamboyaka c'est pas la fin du monde maman nangai maman Kaniki donc pangusa mai na miso donc masolo mususu goya to zuite za pasi mais bon c'est comme ça les alliés politique aux zui ou bien aux zuite. Sikoyo tozali kopesa bino programme to annonça qui na la précédente émission na biso boyebi to witaki ko perdre maman na biso Françoise Itwa o azala na Paris azali compagne ya massa na biso des affaires Aimé Koussa na epsaki bino na kopesa bino programme ezali ke donc mikolo nyonso tout bato bayebaki bokoki koleka ndako ezali na porte d'Italie et puis vendredi ezali na kati ya salle
Et puis samedi oyo ekozalande enterrement. Donc totieli bino botala programme ndenge salami na kati ya affiche oyo. Donc vraiment restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Onkolo tikate minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba alleluya amen. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Alleluya, amen. Kembona yawe, kembona yawe. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo. Alléluia, alléluia, toyembi, alléluia. Bino moko landa donc wana nek to prometaki bino to la bino programme et puis batebele bazana kati ya groupe na ngai les amis de César Ngadi na WhatsApp oyo ba misusu bazami sika balingaki baye bango bien avant neti Beloti Mavungu bato belé ba rozala misu bazana ba province misika misu na ba Allemagne misusu na ba Espagne balingaki baye ba bien avant pour ba poser un jour pour ba manquer parce que Françoise Itwazala ki mama moko malamu abandoko so la kitoko na groupe donc na sengi na bino ngana za musika bino vraiment bosala tout bo représenter bato ya groupe ya les amis de César Ngadi donc vraiment tokola ki sape bino ba image oyo ko salama lors ya enterrement na ye donc vraiment nzambe ayambaye to yebi kazali na maboko nzambe parce que azalaki mama moko vraiment boboto soko zué likambo bato bayebie donc ezateke nazolo baka ke po mutakufi akomi muto malamu en tout cas Françoise Itwa azalaki moto moko malamu donc poto enchaîner to marqué pause publicitaire ya ba partenaire na biso restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
restaurant ebele naye na Mambo Galaxy nakuti poisson tala mbisi mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mokolo to bokolia yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Oyo Boyebi, qui est Bazalarana Bisso, donc chaque année, Barivlaka, contrat Nabango automatique, Kodia, Simo, Sepela TV, Restaurant Galaxy, Mambo, Salon de coiffure, El Binto Coiffure, pour ne citer que cela. Donc, Tozongeli, émission Nabiso, sujet Nabiso, Oyalelo, Boyebi. Je m'en doute que Batebele, Babandaï Kozelbabi a silence, Oyo, et à César Ngadi Kleboa, Tolingaka Loba. Donc, Boyebi ke Ngai na yaka solo la malam na zamutu na solo laka. Et puis na lobaka vérité bo solo. Donc, bato bazu, bango toyokaki, batangaki. Bato batangaki, bango te bazuite. Comme ka yangai, muto amoni ke soki basalaki ni akende kosala recours na cour constitutionnelle. Et l'ongaka na lobby tozala ba mauvais perdante toluka ba bouc émissaire te. Donc bato ba ozana courage dans 5 ans na 2028 ba Chilibaya. Mais boye baké plus de 2400 candidats bango zo 500. Donc ezali eloko okamate soki o se retrouver na bato bazuite. Et là, moi, na mobile, elle la raté. Les amakambo yaka. Politique, ba koufaka, ba bomaka batu. Donc, tous envie, donc, aux huit, na ki député, au rozwape, na masolo, na côté moussous. La lutte continue. Donc, biso, na epsibino, ndenga na zaliawa, na yakite ke pona zonga. Poto, tozo kendango, vacances, kondota la bana, ba koko, ba soins médicaux, mais tu y es kovanda parce que aux mboka na biso to saleli mindele sikoyo expérience oyo acquise kuna to lingi to salelango mboka na biso de na epsibino nga masolo na ngeza ipona bandicapé nazali ko senga penza ngai ba pesa ngai poste oyo ya masolo na kipe bandicapé parce que masolo na ko sala na yebi yango. Et puis on a aussi la mususu a kosala ndenga ngo sala takozo ale poste wala to monaki ministre azalaki wana azosala sali logote bo mona émission na osala na handicapé mais ngai na yebi mundele azala na confiance na muto asala na ye mundele azala na confiance na muto ayebi ngana zana ba partenaire oyo na koya na bango awa na komema bango ba kosenga mbongo te parce que na yebi bazali ba collègue na ngai oyo basala na ngai. Donc, regret Yangoana, parce qu'il fallait vraiment s'occuper d'un handicapé et puis bango ba contaki nangai. Parce que ce que na centre handicapé, bato bazalaka na kisasa boke na centre handicapé na kitambo botala. Ndeng ba vivaka, ba condition ya vie na bango na kati wana donc okokanga motema te. Okokanga motema te donc vraiment et pesa ki pasi na mawa. Na motema. Donc quand na lobby moninde na expliquer bino tozala ba mauvais perdante. Donc ceux qui bateau va se retrouver sur les 500 ils a chance na bango ils a effort ba salaki. Donc biso ba auto zuite to féliciter bango to pesa bango ba chance malamu pour ba sala musala malamu ba s'occuper na peuple ba contrôler ka l'état batala ba loi oyo ya malamu po na population totika koluka ba bouc émissaire bato ba bimi ba ngonde ba zui et puis na lingi na betali solomo parce que na epsi bino ke ngai na ye awa donc poto tuzo yango kotala bana kotala bakoko makambo santé mais to kovanda awa to kobunda awa to vanda parce que soko ye pour na robunda oyaka ate oye lelo donc aux déception kei donc il faut que l'accès ke oye ko bunda biso toza ba courage to bunda ba guerre à 14 18 il y a 40 45 donc oza mboka na biso ata to vandi ebele na mikila poto siko to zongi et puis na oyeb sabino président de la république yemoko ayebi maloba oyo ayebsaki ngai na Berlin tozalaki na ye ayembaki biso durant 1 heure du temps, nous avons dit Koko Mayanga, membre IDPS France, et puis président de la République, na Belgique, na France, à Bandagi Pekolo Bango lobby,
bandeko oyo bazali na poto diaspora oyo alinga zonga asengi mututu azonga te ceux qui se préparé olingo zonga a ko féliciter o zonga na mboka oya ko contribuer pour na mboka siko biso président de la République période où tozalaki na Berlin où tobandoko solo la diko koma yanga mutazalaki prêt à ko zonga ngana yebisaki oke nazali ko mi bonga mapona zonga siko na mi bonga maki na zongi siko tant to zongi pour to vivre awa yo zali moi na poto pour na revivre to mesani déjà courant moi katani maezate to mesani déjà ngungi to mesani na bango ba transport ba embouteillage na ba ni to mesani déjà siko il faut pe tozala na masolo tozala pe na ba poste na ba masolo permettre biso to futa bandaku donc to lier sa pe famille biso siko yango to zongi eloko yo obandaki ko senga na diaspora o aza prêt a zonga ngai na zongi libela na zape muto na zan expérience j'ai travaillé dans le social pendant plus de 18 ans na ko s'occuper donc na ba handicapé ba sortant de prison donc bateau ya pasi social et za masolo nanga donc kokoma toyebi ko ba français toyebi donc masolo tout toyebi donc to sengi otala pe côté na biso donc na yaki teka po na députation na sala na zonga na yaki po na vanda na mboka na ngai yango nazali ko sala députation to chaki to bimite oyebi ke to bimite mais makamususu pe ezali ba poste ezali ebele oyo to ko contribuer po na mboka na biso ezali maloba oyo yebisaki biso nazalaki na yo na Berlin en présence ya Diko Komayanga ozalaki na biso soyi na biso bien soki vraiment moyen ezali bozonga na mboka se préparer ozonga donc nga na se préparer ki déjà na ye na kati ya masolo donc ko sala pe bien que tozo pe ba masolo to van sa pe ba masolo expérience to sala to s'occuper na mindele to s'occuper na bana mboka parce que to yebi masolo ango eza domaine na biso netinga eza domaine na ngai wa bandicapé nazali ko senga ba pesa ngai poste na côté wana na ko développer masolo boko mona pe masolo pe e ko salama au moins na pesa ki message na diaspora parce que nazo mona na ba réseaux sociaux donc bato ya diaspora batikala ki bazali ko se moquer na bandeko na bango oyo bamekaki ko sala masolo ki députation beaucoup ko se moquer na bato bameki te baza ba courageux parce que bameki ba kombo na ba comité na suka donc bati ba banderole bazotala bango donc vraiment bameki na epsi bino biso tozana poto bandakala poto ezandenga kalate pouvoir d'achat donc comme niveau moko boye bakala pété que ba extrême droite pe ba komi ko ya Macron pe net na France a tia sur li bayate donc ce qu'il faut pas donc président Mbalo Roya eza Marine Le Pen ou bien mutako au contraire ezali Mélenchon donc poto eza ndenga kalate donc beaucoup ko cholate ou bien ko seka ba maso ba tia ki li bayate na yebisi bino mieux vaut être acteur que spectateur dans la vie. Il faut que la acteur yo mo acteur au lieu que otala rakara baninga oyo bazo sala masolo. Donc vraiment masolo yaka donc eza politique ou bien ozu ou bien okweyi donc botika ko seka ba masa na bino et puis na senga ba maso ba yaki pona bula awa ba o baza na moya ko tikala botikala to bunta. La lutte continue. To tikala to bunda to keneti na suka. Ezaka ateke boye bozui déception bozongi après bokuluka sous 5 ans boya. Non, après baba bino bokenda kaka après boye to pema awa. Mboko eza biso bangungi to yebi yango. Makambo tout aussi to mesani. Donc ndenga nazali awa na kozonga kate. Na poto na oya kotala bana bakoko banini vacances bana pe bazoya awa. Mais ma solo que na zonga ona kende ko vanda kuna na yaga non to kupema na bino to kuluka solution awa to comme presque à la fin ya émission na biso en guise de conclusion vraiment na tenaki na sa émission avant na sa émission mususu et puis batu na yebi ke bobanda ikozela émission oyo boyoka o ngai na koloba na lobby ke na féliciter bato bazui bonne chance na bango bo sala musala malamu bato bazui te ezali pasi mais c'est comme ça
plus de 2400-500 pamba, donc bato ebele fallait bakatana. Donc ils allaient être surprise. Donc boluka ba bouc émissaire te ba mindondo ebele te neti yo raté 21 000 donc olingi do mboka ngoka ka beba. Non. Tous ala ba mauvais perdant te. Na félicité une fois de plus président à parti nangai politique AREP agissant pour la République maître Guy Ndomboyo. Na félicité le président de la République na biso le chef de l'État Fachi Béton. Fachi Béton bato bele bazali ko s'inquiéter bazomona parlement ngo zandeni mais boye ba ke Fachi Béton ye mora lo barake azali pilote ye mtazai na commande masolo mususu ya yebi biso to yebite donc tozala na confiance na ye moko ayebi eloko nini azali ko sala ndeka ngana lobaki donc na parlement wana majorité za la mingi na côté ya UDPS na côté neti AREP. Donc, tous les risques étaient parce que ceux qui présentent dans le bac et puis présentent à Moutou à respecter Malobani à Rosalaka des mandats donc mandat ou à mis ça tout exact pour la présent batum sous Rosalawana au monde a peu bakogo changer pe face donc parce qu'il faisait la penza tout tcha penza bakali a bien pouvoir étirer la cannabis à ta contre-temps et y a tena katia parlement donc on a vraiment na tena qui na solo la nabino donc vraiment na remercier pe lususu ba électeur nangai bato ba voter kinga bato ba pesa kinga confiance atana l'équité mais na zalaki na bato ba voter kinga bato ba pesa kinga confiance et puis bato ba accompagner kinga na kati ya masolo donc suppléant nanga Guy Eyale et puis mususu Babi donc ba petit nanga bolé la teza masolo yaka courage ezali donc politique ba misu ba daya kanango mais biso to échoué mais bon ma campagne mususu et koya donc vraiment merci na fidélité na bino merci na makamnyo surtout oyo bosali po na ngai et puis boye ba ke léopard na biso et ko kota na danse le lobby mercredi na lingi na souligner les kamoko parce que ba entraîneur ba comme belé ba technicien ba comme belé boye ba ke entraîneur oyo azwaki biso na 0 point. Donc ya Coupe d'Afrique té to ye muta memi biso na ba joueur o ye muta bandoro pona technicien ye muta ebi masolo ba match o to beteki mi balé ezalaki ba match amicaux abandai ko meka ba joueur azo meka ba tactique a ko meka ba tactique en côté mercredi na phase finale donc mieux vaut to pola kutu na ba match amicaux que to ko pola na o tozo banda donc botika entraîneur ayebi makambo zo sala yemta memi biso kuna parce que tozaki na 0 point tia o mimisa biso to comme premier botika ya sala musala na ye o yayebi ko sala to pesa ye confiance to pesa ba jouer confiance mais na ndenge na omona vraiment to koleka na biso na deuxième tour parce que vraiment en tout cas tokozwa donc toza parmi les deux premiers wana penza ezali sur est certain donc il y a un linga vraiment ko beta c'était ba congolais faut kaka koloba
Alors viens, tu vas aller faire l'interview là-bas, pas ici. Donc qu'est-ce qu'on a hôtel place Léopard Bazar logé. À quoi Voyez Bolamou. de la délégation. Voyez Bolamou. Ramenez-nous la coupe. Ramenez-nous la coupe. On vient qui dit bah, on a posé sa coupe pour 50 ans déjà. On vient Miayo, on a posé sa coupe. Et c'est mon macaque, c'est dingue. On a besoin de la coupe. On a besoin de la coupe. On a besoin de la coupe. On est arrivé. Bon, il y a eu Bolamou. On a besoin de la coupe. Merci. Bonne chance. On a besoin de la coupe. On est arrivé. Les affaires. Normalement, les affaires, Oui, balati puta. C'est très beau. Ils ont kitoko ya komona. Ils ont l'accent kitoko à RDC. Kitoko ya RDC. Balati. Bakagol. Oh, le Bakagol. Fimbu yaya. Yaya olobidini mpona bapeuple congolais balingi bayoka yo. loba moke mpona bapeuple congolais bazoyoka yo bazolanda yo monde entier. Eza mboka bakongolais boningisango fort. Oh, bien sûr. Boye Bolamou ndeko. Loba moke mpona bakongolais bazolanda bino bopesa espoir ya bakongolais. Gédéon, toi na posa coupe. Yohan, toi na posa coupe 50 ans, vous pouvez ça biso coupe bon de la biso en haut. Ah ok. On a besoin de la coupe mon frère, on a besoin de ça. Joris, vous mettez la biso coupe. Oh, Messi. Eza mboka na bino bopanga eloko moko te lobata emo mpona bakongolais. Loba maloba moko eza mboka maloba moko mpona bazolanda bino en direct. Les grands médias s'appliquent. bopanga eloko moko te eza mboka na bino. Bolobini mpona peuple congolais. Oh, ya Chancel, ya Mbemba na biso. Tombola bendele kaka papa, confiance. Eza mboka na biso. On a besoin de la coupe mon frère. Ok. Ya Roger, toi na pose sa coupe, Et yo kani. C'est un biso plaisir. D'accord. Merci. Donc tokomi nasuka ya émission na biso ndenge na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc so tokomi nasuka bobika base ya ngonde makam. Ya ngonde mutesala ka 5 minutes ezala bobito banda toujours honorable Jean Moutala na kati à Londres. Honorable Jean Moutala, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. José Kano qui kakamene
le grand stratège José Kane qui kakamene le grand stratège na robengo master donc na robengo lobby mais na zoki tante na robengo pendato développer ma solo na ebike donc vraiment autant na souci makasi mais donc plan B ezali donc ezali makambu eyaka donc maître Weramuku na zoki message na yo maître Rajamoule merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Maria la beauté naturelle na Katia Londres Maria la beauté naturelle merci na nyo surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mukenge Chai Wabalengela mon voisin Chai Mukenge Chai Wabalengela merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Fifi Filo Faria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filo Faria merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Paris Tokei Kopesa Mbote na petite sœur propre Sandra Nzoka na Paris merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Paris de Dousoami Doudoulé petit frère propre Doudou Soami Doudoulé merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Katia Paris Coach Jean-J Kolwamba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Katia Irlande, vous allez couper ça Divine Jenna Petit na Irlande, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Roger Bamba na Katia Afrique du Sud, Roger Bamba merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Agnès Mababa na Katia Paris. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Katia Paris. La très belle Kanja, elle va se reconnaître, la très belle Kanja avec une voix, donc la meilleure voix de 5 minutes avec César Ngadi. Donc bah conseil na nazali kozwango vraiment. Merci beaucoup Nanyo surtout na soucieuse à la ranampo na 5 minutes avec César Ngadi. Bonne aventure au Chudi na Katia Canada. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maître Emma Ndongala na Katia Paris maître Emma Ndongala donc azali collègue nanga chik na 24 novembre maître Emma Ndongala merci Nanyo surtout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Abeba Lipordo merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna petit frère propre ba message non nazo merci vraiment la considération merci pe Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi awana kata kisasa tozali ko pesa mbote na master nanga ya coupé depuis première primaire azali master nanga vraiment na kombo ya ingénieur Ilafa Batola Jean-Louis Ilafa Batola ingénieur merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc Alain Gonjo soldat Pico Alain Gonjo merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi sans oublier ingénieur Kelly donc il y a Simbi ma solo il y a ko filmer ma solo ba montage donc ingénieur Kelly merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na Katia Bruxelles pour na repesa master ngai à 24 novembre JC Mabala merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola na Katia Bruxelles Poutou de Yalola merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Boyebi tout ce qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu vraiment l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire, c'est vrai, tu vends.